En tout cas, bakonzi mboka batala eloko wana. Balukela ye mwa esika ya kovanda o ekoki parce place ya vandi soyi toke kotala biso nyonso tokoyoka mawa. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Yo là, Oyat. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Attaque à ça la légitime défense. Bisoto monaki eloko o police sala ki ezalaki eloko moko ya ko encourager yango. Tokozela teta ngo mto okufa poto eba ndenge na ko encourager to loba makambo na malamu pendant que azana bomo isusu tazo boyo kate. Yango to monaki ete esengeli na biso to encourager to appuyer et ba nous surtout bazali na besoin ko chaye liboko po akende liboso surtout na metali sécurité na epi ko senga na bakonzi ya likolo soki esengi na bango ko matsaye pe grade ba matsaye pourquoi parce que alakisi biso sens ya professionnalisme soki ezalaki ba o musuto ebi wana ezalaka ta 6 morts 26 blessés mais alakisi biso gaza vraiment professionnel mais avant que to benga bourgmestre pour na mona e par rapport ya ko valoriser le la héros vivant et aussi le meilleur policier il y a année 2022. Monsieur l'avocat. Cet acte-là a sali Bisonyo Sotolanda qui yango, nous l'avions salué. Tout ce pays-là qui n'a yango parce que Zala qui n'a danger, aya qui ko intervenir pour na ko disperser ba gangi wana nde babanda ko tia mobulu na quartier Mombele. Gangi mususu apekisie alobi tika eloko zo sala. Tika machette wana ya simbi machette azo continuer et puis comment qui na niveau que aya akataye et comme heureusement azala qui na arme de abetaki tango abetaki arme abe avisaki na mutute avisaki na tolote abeti na lokolo avec professionnalisme et puis aviser abeti na droite bengaka yango légitime défense bato misu ba lobby te lokwa ya zalaki na arme il fallait pas luka arme non légitime défense ezalaka nini tango ba attaquer yo mbala moko okuluka o riposter na nyonso zanango na maboko yango wana ya salaki c'est un acte vraiment encouragé tango totalaki yango ngai biso tozalaka pe na organisation moko to bengaka yango 3+ to lobelaki yango na kati ya 3+ to lobeli to lobi non c'est vraiment un acte à encourager il a fait ça avec professionnalisme ce n'est pas pour rien que lelo ata bakonzi ya mboka bakonzi ya l'état bayambi payer pour na ko remercier en tout cas na remercier et puis na profiter na tribune oyo pour la ko senga surtout na bakonzi to ebike awa tozana na maison communale gouverneur akolanda biso gouverneur a tenu peu compte na ye aujourd'hui a communauté symbole ya lutte contre la criminalité lutte contre bakuluna ye moko a commis visé place azovanda bazotia emiso en tout cas bakonzi ya mboka batala eloko wana na lombangu penza batala yango balukela ye mwa esika ya kovanda o ekoki parce que eza ya kobomba te place ya vandi soki toke kotala biso nyonso tokoyoka mawa balukela ye na acte ya sali balukela ye esika na ye ya kovanda wana ekozala pe façon vraiment ya ko remercier surtout pour sa sécurité et lobby s'occuper bah projet que la réforme à la police c'est parce que nous l'avions toujours dit qu'il faut bah ça la paix brigade moko anti-kuluna hein ils allaient brigade spéciale auto bengi brigade anti-kuluna
l'élément ya boé puisqu'il y a ici déjà professionnalisme naé et ça ba élément à récupérer pour la cocotte la brigade wana. J'ai dit et je vous remercie. À Kinshasa, maman Pepito Gilala oyo tango amona qui était policier wa sali acte moko ezali louable alobaki na kotika la peine différente tende biso équipe ya magazine 100% Bopeto ya trophée 100% Bopeto et longona ye to réfléchissa qui comment est-ce que remettre prix moko et pas inaye na ba pe ba monika ba ko sala plus que o biso to sali en tout cas ko za malamu mingi to perdre actualité oyo boyete to e bandingi na ko valoriser to zela kate to kenda ko valoriser bloko ezanga tina et loko asali les ko la insécurité à makase puis tango asali en population nyonso eza na sima na ye. Nous allons inviter maman bourgmestre pour son mot et aussi remettre l'enveloppe et le trophée 100% Bopeto na policier Ibanda. Bonjour à vous tous. Bonjour Saddam. Totali biso nyonso ba vidéo. Motema na biso etondi na esengo po ozana bomoi. Parce que fait wana ezo se passer na moi. Bana na biso ba kuluna ba ju audace ya ko saccager population en plein jour. C'est très dangereux. Et ngai maman ya commune à Kinshasa, maman porteuse de vie, nande konangai osé, le lobby tolingi kotikala boité, tolingi to lakisa na mokili. Que tout le monde a vu, les policiers ont fait des vidéos et panza na ka to seka bango. Ce qui peut policier a sali eloko ya motuya lokola oyo ndeko Saddam a sali, il faut tout vanter yango. A ciblaki lokolo juste pour neutraliser payer à se sauver. Na kombo ya ba bourgmestre nyonso, na kombo ya bana ya commune à Kinshasa, na kombo pe ya ba maman nyonso o to bota kabino to pesi yo félicitations. To pesi pembela na mokozi ya biso papa Gentil. Soko koki kotala ka ya vaillant policier na yo oyo alongoli ba policier soni atie soni na bakuluna toko zwa élément oyo au banditisme ya bana na biso ezala revue en baisse. To bombeli yo mo enveloppe moke, to bombeli yo pe trophée pour na bolakisa que ozali molongi. Ensemble avec madame la bourgmestre de la commune de Kinshasa, nous vous déclarons meilleur policier de l'année 2022 et félicitations. Félicitations. Enveloppe et outils personnellement na esika ya maman bourgmestre ya commune ya Kinshasa kaka ninga lobi maman porteuse de vie. Ezali peut-être que mon nango moké mais ezali symbole pour na kosunga yo parce que aujourd'hui il n'a plus un téléphone. Aujourd'hui il a des problèmes oyo ba komi ko landela ye oki kosunga po somba téléphone oki kosunga pour que o somba eloko mususu ba ope ba ningi ko sala plus que oyo bozawana o lukako lukai. Papa Saddam, moi loko hein, et na katia. Et en commando, merci beaucoup. Merci. Oyo eza policier na bino o bobengi commando Saddam Ibanda. Puisque tous ceux appellent les belés, Saddam Ibanda, Tokozo Aewapi, Saddam Ibanda, Tokoki ko aider comment? Hein, batu bazo senga, ndenge bakoki kosungaye. Kosungaye peut-être na moi loko. Ndenge alobaki aza un peu en sécurité, place avandi, aluka changer ata moi place et sungaka epé pona okende musala. Donc mutu nyoso akolinga asungaye atindela ata moi loko na M-Pesa, numéro na ezali 081 523 09 10 na bandeli 081
523 09 10 10 Nasuka. Donc le numéro wana bobenga te pour la menacer mais bobenga pour la encourager ceux qui peuvent me loke ezali botindi hein botinde lié na un peu ça et kosungaye. J'ai dit et je vous remercie. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.